parce que l'élection ezali lolenge oyo mboka et yaka na pété na pouvoir. UDPS ezali parti politique oyo ezali ko prôner élection que bokonzi yaka na nzela ya élection. Biso élection et bokonzi ko ya na nzela na dialogue te parce que ba dialogue bandi depuis 1982. UDPS wana oyo bomonaki les soi-disant individu ezalaki Félix Chilombo na Mavungu Bruno Poati bango bakosi batukeno il y a dialogue tendu de la main de Kabila lelo yo bango kaka baboyi. Nous sommes international, nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko, boya. Mikolo site zakaka moko. Kombo na mpe bomokoyamboka.com. Bote pour Nabi nos bozu vraiment chance sur la Nabi so to lobaik to rozala pe to rozala rara parce que site internet et ko kufaka jamais bokita bo matanding to lobaik bo moko mboka kilwanyama to le maté to pes information tina suka vraiment je dis encore un grand merci par Hervé Lolo azoti kangata lobaik ya ozananga e manali bende to simba bo moko mboka tito comme son place et comme raté to luka ba information na ndenge koki to prometa ki bino ke to kuta na prochainement pour no betali sur la politique ya IDPS. Bon, qui belément au total que ça la fois passée, bandeko baleka qui intervenant bazaki belé et cette fois-ci tout le bas qui était non, il faut tout Luka papa Médard parce qu'à chaque fois que tu sales l'émission et que ça la bas choc, tu réserveras droit à réponse, droit à réponse à l'élo, tu le gars qui te binga papa Médard ayaki pona ayako répondre par rapport à l'accusation batena qui contre et pour y plutôt. Alors tu me kempe repé sambote pas papa Médard mbote na yo. Na pesio pe mbote mingi ndeko mbote balandi ya émission na tango. Batu batala ki émission na yo to yeba na santé na yo parce que santé no to ebite ce que za bien santé za bien. Nzoto kolongo non santé za kitoko. Batu batala ki émission na yo ba benga ki yo ba ebisa ki yo yo mo repose ki chance au l'émission na ebité sangonini o meme libiso na no pona partie na no e concerné partie. Oui, na zali ko klobakaka pona partie organe ya parti zotamla malamu ndebe individu oyo balingaki comité na place ya président ya parti o azali ko engager parti na batiers nde bango sikoyo liboso ya peuple liboso ya base ya UDPS lobi maloba ezalaki mususu lelo pe maloba ebongwani ekomilika mususu nde yango kakezali mais parti UDPS ezanango parmi ba individu bazotia buzo bana kati ya parti pour à chaque fois nazo yamba bataille UDPS bazo tenir qu'à propos moko que ben individu ce n'est pas les partis mais ben individu. Or parmi ben individu papa Médard oyebi que posa parmi ben individu bazo tia désordre na IDPS na tuni soki oyebi to yebite mais soko lobi que ndeko Médard ozali parmi ben individu ba côté désordre ngana ko kama soki okutanga na likambo nini songolo pakala oyo na ke ko engager IDPS na libanda ke ngai awa ezali sous Etienne Tshisekedi président à parti et comme ngai Médard Obena Kendaki ko signer quelque part accord. Obena Kendaki ko zoa le devant ya IDPS. Na banzi ce que monango loba de Médard tika ko loba na place bongo songolo pakala yonde muto Kendaki na place ya Etienne Tshisekedi na IDPS. Wana nde na ko loba ki ya solo moyena loba wa izate. Soki ezali loba. Koko sakate po bino basamba. Na koko sate boko. Na bino nini. Et le place les kambo ezate olingo bamba likambo. Na roko sate bandero bazola na biso ba comprendre que nazo ko sate parce que tout ça la mission na biso preuve à l'appui pour na ko inventer ba makambute je crois bien de ko réalisateur Azana Hervé Lola sur ko balancer moi élément wana au balba qui était papa Médard azasus na IDPS bon tozonga bato ba comprendre pourquoi nazo lo ba été kaza parmi bato bazota des zones na IDPS et droit à réponse les a réservé na ngambu na ende ko balancer no molo kwana. Nalingaki to sili sa place wana ndeko parce que au poser question moté soko lingi na ebisa yo alongwa na parlement debout victoire akoma na lokolama oui to sili si émission té mais le ko yo zongi malamu olobi ke Médard esi alongwe to potano ne bandela olobi ke balongwe na attention tango longwe na organe longwe na parti té na parti ozalika tango longwe na organe ozana parti té
mukolo o to confirmer que bato wana ba postuler na kombo ya parti mususu parce que siko tozu non ba preuve matérielle te mais toza na ba information déjà mukolo ba kenda ko déposer candidature bato bazala ki wana et ils a même na ba image filmée. Merci bandeko oboti ko landa vraiment élément nande to le ba qui était toroko c'est la mutu makambute bomoko ya mboka ba titre na biso ezalaka vrai toko sara makambute ndenge to komi ndenge ezalaka na kati ndenge to lobi na émission ndenge bomulandi pe élément wana ndenge zaleli tozoko c'est la IDPS makambute pour IDPS pendant IDPS za parti bana mboka balingaka mingi ezala kuna na diaspora ezala na mboka Congo batu balingaka IDPS tokoki kolinga jamais ko inventer makambo na to boma IDPS mais to lingi ete IDPS etambolana lomemia etambolana kimia bayeba eloko oyo bango bazali koluka et non bayela biso ba histoire fort. Pourquoi to balancer élément wana papa Médard omoni élément wana makambo lobi pona yo réponse eza nangambu na yo par rapport à ba qualification oyo la kibiso yo ebisa kibiso confirmer biso les matos sala ki na yo ke osana IDPS et au-delà ya wana yom tout ça l'intérim sur Dieu levé d'ici là kutunga na sala KR émission na bi félicitations parce que ne ba nomo président ebisa non rectificatif na commis président et maintenant ça l'intérim d'ici là na rekoma président et oyoki mangamba lo bien que yo oza présenté et d'ailleurs ba longola on a parti réponse eza na ngamu na bana mboka bazolando bazana emikili ya poto. Merci bandeko moto anomaka moto azali ko révoquer ba membre ya IDPS c'est le président du parti to pesiye bokonzi wana tango to kendaki na congrès ya Yambo ezali organe suprême ya parti tozalaki na limité 13e rue industrielle ezalaki na date ya le 10 au 14 décembre 2010 IDPS ezalaki na congrès kuna nde to pesaki mokonzi ya parti mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc bokonzi ya konome pe ya ko révoquer soki muta lobaki alobaki liboso na ngai awa nazo kosate na kolinga cameraman apusa tala malamu lokola ezali awa ezali décision 106 ya mwana mboka 2012 de Médard oya okosa bana mboka tikanga mona talela bango po na malamu tanga po bande ko bayoka yango la décision numéro 106 IDPS PP/12 du 14 novembre 2012 portant exclusion du parti des 4 signataires de la déclaration de désavouement ou désavouement du secrétaire général du parti. Le président de l'UDPS pour la démocratie et le progrès social, UDPS, vit le statut du parti tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en leurs articles 15, 19, 20.1 E3, 22, 1, E2 et 23. Vu le règlement intérieur tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ces articles 17, 30.3, 67, 68, 69, 70 et 71. Constatant qu'il y a récidive, donc récidive engela ça ba récite eloko mbala moko na mbala tout sambo na sambo okoine eloko moko mbala belé yango balobia constatant qu'il y a récidive dont le chef des signataires de la dite déclaration vit l'urgence et la nécessité décide article 1er sont exclus du parti les cadres du parti dont le nom, poste nom et prénom sont ci-après repris en regard de leur fédération. 1. Panzu Apollinaire, Fédération de la Funa. Wanja Katoto Victor, Fédération de la Lukunga. Mukadi Tamiz, Fédération du Mont Amba. Kanza Nekongo, Fédération de la Tchangu. O Basalaki exclut. Bango yana bana mboka bolandi tolingi te to interpréter ba makambo belé. Voilà, tout y a un article de Bolimisanga parce que na qui deuxième page nango. Article de Balobini Niboy. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 16 novembre 2012. Président Etienne Tshisekedi Wamu Lumba IDPS. Ndeko Médard, signature est-ce que ça y a président Tshisekedi tout ça a été. Na banzi na miso na yo. Tant on a tourné de quoi Apollinaire à Walobini. Que décision est vraie.
tout le parce que tout ça aux opposants. Oui. Makamunyo c'est ça que l'Obama awa. Bandeko pardon nakata na éclaircir le mot quoi. Bandeko bozali kolanda biso bo condamner biso te pona monde déjà comme bimisanga na poisa. Nami bimisila yamboye te ye abimisanga tina suka. Émission oyo ezalaki réservée contradictoire avec le monsieur Panzu qui prétend être aussi président comme notre frère Médard Wazapembe Nanga Yekuto Aibsenga Zano le présenté. Si Dieu le veut d'ici là comme président, il fallait qu'il y ait la contradiction naïe mais ndeko a soulevé moi préalable naïe ou ezaki a quoi passer émission contradictoire te ndeko Médard lokola ezalaki vraiment na posa ndeko Médard à répondre par rapport à l'accusation yongo monié ndeko azalia wa andimi à passer. Peu importe que son adversaire a refusé, ben il y a le biquet à quoi répondre na yata contradiction zate à quoi répondre babiloko to tangeza par rapport à fait au baretena qui pona ndeko Médard batena baretena kité mais batena qui pona ndeko Médard yongo bo mona été ndeko azo répondre par rapport à babiloko na baloba qui pona e pona préciser le sous il fallait que ndeko ale kamen a sali refit aux ala qui ne awa albi a relekate azana ba raison ne o apesi prochainement to Rolandae boroyo kapé ba déclaration ne pona ni abwa qui contradiction dans ndeko Médard to ko continuer l'émission na biso balandi pourquoi tout tangi décision oyo et pourquoi yo aussi occasion ya roya ko répondre na mukola lelo pona bandeko ko manuela moi makomami oyo batu ba yo kayo lisusu. Merci tozo kende parce que esengeli to limbola malamu bandeko bazo tala biso. Oui bandeko awa na tuni ndeko Apollinaire Panzu ngana lobby tala décision balongola ki na parti président a parti kolongola ezali suspension te mais kolongola exclusion na tuni yo lobby ndeko Médard balongola pesanga décision po papa na plateau c'est-à-dire batu nous sommes landa biso oui ata lelo président ya parti bisika zali ata otuni na 4 minutes est-ce que ndeko Médard alongwa na IDPS ko biso te mais Apollinaire Panzu yango batika koloba makambo lokuta pe ko ya koloba komba IDPS parce que tokoka koloba na IDPS awate aza membre ya IDPS te na koloba wa na plateau na likambo songolo ya IDPS tali membre ya IDPS ye lokola za membre ya IDPS te tuzana azana droit ko vanda wate po soki to kenda kanango na bandeko ya libanda na bandeko ya mboka baringi bayi ba place tozali ozoka kokosa eza malamu te balobaka sembo parce que na kati na sembo mboka ezo sala nini ezo fungwama pe bandeko basala nini bazo yeba bo solo lokola tozana bo moko ya mboka esengeli tolo ba solo nde yango wana bomoni ndeko oyo na plateau moyen avant des athées. Bandeko to mekempe non ko kenemo mke pandi to landa nini lekaki na début émission oyo ya moite to bande émission oyo parce que c'était prévu que ba passer ba mi balé en contradiction nan ndeko Apollinaire Panzu mais bon mona nini lekaki comme ça bon to zonga en émission tout ça la continuité. Papa Médard, excusez, est-ce qu'on peut permettre un loba? C'est bien. Au moins, il y a un qu'il faut te préciser règle l'émission. Au moins, avec ces climats, je crois bien que tout ça, l'émission bien teint. Tout ça, l'émission bien teint. Donc, émission, tant tout ça, il faut règles des conduites. Et sur ce, j'allais vous préciser qu'il y a parler surtout en termes de chrono. Tu sais, chrono, tu peux sur 3 minutes se débattre. 3 minutes te retirer par tu peux si mon support, tout ça quand même un peu beaucoup plus de démocrate et suite tolérant pour nous éviter. Et ça, combattre, on est Sabino. Et ça, comment qui mène à la même lutte. Hein? Il y a un baquet tout ce Lucas et l'autre encore. Dans le biboui. Ceux qui ont dit que tu parlais sur la nation. Or, si tu parlais sur la nation, même si na début émission te mena 4-4 no Lucas na revenir na même sujet na tout na comment ça marche l'IDPS. Et dans ce cas, je crois que Borobamba ba sentiment ya roloba et le ko ça là que IDPS lelo ezalande besoin na ba situation donc na habité nazaka obligé à ça là hein ou soit s'il vous plaît ezaka que to préciser règle eza bitumbate ko soit na te to préciser makambo c'est important réaction na ba appel téléphonique par rapport il y a l'émission précédente de Ebaki ko ça là ça présente une très mauvaise image de l'UDPS. Vous comprenez? Chacun croit pouvoir dire la vérité sur ce qu'il dit, même si ce n'est pas vrai. Au finish, si je vous dis que Ezana Batu,
oyo va quitter IDPS juste à cause de certaines vérités autorisées. Alors, si j'aime réellement l'IDPS, ce sera bon de vivre cela. Yo yebi actuellement va combattre la poto bakomi kosenga ono bazongi ça 100 000 ici c'est 1 million de dollars na biso to pesa qui pour na Imperium. Vous me voyez moi venir prendre cet élément par exemple pour na koloba que non l'IDPS doit rembourser cet argent. Vous comprenez? Ça a terni l'image de l'IDPS. Vrai ou faux, nous avons vérifié. Ceux qui vraiment va payer ça 1 million de dollars. Maintenant, ça circule que l'IDPS va aller 1 million de dollars. Il y a des combattants pour l'Imperium. Vous comprenez ce que ça fait? Donc, c'est l'image de l'IDPS qui est ternie. C'est juste pour cela, cher ami, pour cela que je t'en prie. On a dit certaines vérités, certes, qui a choqué les uns ou les autres. Parce que l'émission, mais au finish, il faut comprendre. Tu as demandé IDPS. Mais tu vas comprendre. Cher frère. Si tu es dans le plateau, tu es politicien à finir. Oui, oui, surtout. Ceux qui sont politiciens, ils sont faibles. Un politicien, va tout le monde dans le plateau, répondre convenablement. Ils ont un billet comme ça, ils ont un yoki. Mais il fallait avoir le droit de réponse. Le cas là, bon, le but que les gens ont bébé sa image à IDPS. Alors c'est comme ça tout ce qu'il y a à l'écoute. Dans une émission, dans Zolanda. Bazolo ba médaille à 1300 €. Ngana ye tozo sala na fédération moko na comité moko. To sali ba activité à parti. Tozo senga aide ya libanda. Même pas to kozo ata $1000 bo batinde la biso. Médaille batinde la ye 1300 €. Et puis aller yango ba fingi. Je nazo ko informer na bazali wana. Na funda ki na parquet. Na funda yango na parquet na mutaloba ki yango. Nazolanda ngaboko ezali Richard Mukendi. Na funge na parquet parce que ba jeu de ya ngana to samba droit ya mbongo wana emonana na mutu atindela parce que les ala rien ko finga mutu koloba les ala rien koloba oh ba tindeli 1300 €. Na sa ngo nga mona zolanda bonga be ambo ngai batindela na 1300 €. Medela sali nini aller 1300 €. Lokola 1300 € batindela kingai. Aba buzoba wana po isila na sina funge yango na parquet. Ako bimisa mutu atindela kinga 1300 € na libanda parce que naza na preuve ngo naza na ngo. Omoni donc eloko kolobeza te kaka ba veste nazo yiba ya yekutu. Ya yekutu. Bato na ye ba lobby président Médard wana zalaki muyibi. Batindeli président Apollinaire ba veste ayibi yango. Dis-le, écoutez. Médard bato ya nai. Non. Bandeko boti kolanda ndengele kaki to continuer émission na biso. Merci ndeko Hervé Lola. Écoutez za malunga te. Ngai na yaki ne loko ezaki munduki. Nako loba pamba te, na lobaki pona loba te za munduki yango yo. Siko ngana ye. Nana za membre yi de pes. Bandeko bazali kolanda biso bino nde boko pese yano oyo na ngai te parce que bosinga ki to sala musalo to zali ko sala bomoni ete to bengisi ne kombida azawana nani azana IDPS nani azana IDPS te mukanda yango bomoni décision mukanda kutite meto le belabna la terme approprié décision yango yo au président asignaki concernant ba membre o bazalaki exclu na ba membre o bazali alors bomoni binomoro bozana réponse de komeda bataille IDPS Misusu va poser candidature, Misusu va poser c'est quoi? Tu l'as dit déclaration ya ndeko moko. Batale ke Michel Zakat na site na biso, balanda ki on bien que ba oyo nyonso ba poser ba candidature na bango, ça n'engage que et concerné IDPS, IDPS a ko poser candidature si côté parce que bazana makamna bon bazolanda, il y a dialogue. Ndeko malobeze pa inayo. Merci. Likambo yo na lingi na fungolango kitoko.
bande kona libanda mboko bolanda na kati ya mboka bolanda. Papa, soki otuni malamu ndeko Medar na UDPS bande ko mususu ba poser candidature ba mususu ba poser candidature te. Pona nini? Na lobaki ba individu balinga ko komisa UDPS lokola domaine privé. Po ba mema ki ba congolais na lokuté surtout base ya UDPS ko kosa bango que c'est le dialogue. Dialogue bazo kosa au dialogue. Tandis que lelo na Congo démocratique. Dialogue, les consultations et zali na maboko ya M. Kabila. Un dictateur, mouto azali ko violer constitution, azali ko violer loi électorale. Boko vanda na ye pour na dialogue ya passation de pouvoir o boko sala nini. Parce que loko M. Kabila zo sala ezali glissement, c'est-à-dire mandat mi balé et sili, mandat mi sato akoki ko kende na yango te. Fin ya mandat na ye pe ya tricherie et si ekoki. Na sanda soki motoba etikali, nde M. Kabila aya ko sala consultation pour na kokende na dialogue. Dialogue ya dictateur aussi au mona pour appeler Sabino au pouvoir. Mouto azali ko violer akoya ko pesa bino que non mais c'est Etienne Tshisekedi zoa peuple congolais pouvoir na bino na zoaki na 2011 oyo Etienne Tshisekedi azoki. Oui. Bon ce qui est arrivé que ba pesi bino. Na modèle ya Kabila. Te tuni kaka. Ngai pe nazo ko pesa yo ya no. Oui. Na modèle ya Kabila. Eko yaka mukolo moko te. Kabila a commis le niveau qui a bien Sabino bo dialogue c'est kaza pe ouvert pe Sabino pouvoir le roi bo réclamer ndeko mpanzi sango yo zo lota obezo congolais te nazo lota te tozolo baketo parce que likambo nazo lobawa ezali likambo ya mboka nation congolaise. Oui. Awa monanga membre ya IDPST na minute oyo monanga yi congolais mwana mboka nazali koloba makambo ya bomboka c'est-à-dire ezali masanoté na minute oyo soki lobby dialogue na organiser dialogue qui convoque qui consulte c'est M. Kabila ozoka minute est-ce que mais balobi que yé à ces bazaki na accord cadre mais ngana zoka moyo hein parce que na accord cadre dialogue ekozala mutako bendango ezali communauté internationale. Oui. Na communauté internationale mutazali ko consulter ce n'est pas M. Kabila ozoka M. Kabila te mais oye monani na pété que M. Kabila asi azo tchola azo lukana na ko bikisa ngai na ko bikisa ngai bino boya c'est-à-dire azo sala ndenge nini na lolenge azo sala pour aluka glissement alors que moi je suis sincère ma bé ya sali abomi peuple congolais a pillé Congo démocratique systématiquement na ba minere nyonso sengeli a sali est-ce que o sala alobi ke ngai na ko kendenga moko te na kende na bana mboka pe to kabola ma bé nga na sali na bango elongo sikoyo ya zo sala nini makanisité eza bo solo ya mboka na biso ezali bo solo ya mboka na biso ezali kanisita ngate likambo eza solo un seigneur de guerre boko kende ko vanda na dialogue na mesa pour apesa bino akosala ka yango mukolo moko te akosala yango mukolo moko te nde yango siko bozomo na Kabila sali nini abike lokola na parce que l'élection ezali lolenge oyo mboka eyaka na pété na pouvoir UDPS ezali parti politique oyo ezali ko prôner pe élection ke bokonzi yaka na nzela ya élection biso élection et bokonzi ko ya na nzela na dialogue te parce que ba dialogue bandi depuis 1982 échec en échec ti dialogue ya suka wa ezalaki na Sun City na accord donc na accord à Sun City kuna ezalaki échec awa poto silisate les concertations to suka nango wapi lokola zo makite leloyo elukami ndenge nini lokola Etienne Tshisekedi na IDPS bazo zo mate tikanga na ya na dialogue oyo nde bakende ko consulter bomonaki na IDPS banani bayaki Kalev responsable ya service ya renseignement numéro 1 ya M. Kabila pour la consultation aussi au mona likambo wana Etienne Tshisekedi place wana IDPS place pour tozali wapi yango na lobi na boye dialogue na bandeko bazali ko na lobi boye na bandeko bazolanda ngai malamu likambo wa au dialogue ba mususu ba pesi candidature ba mususu ba pesi candidature te parce que bato ba kosaki IDPS na dialogue il ne se retrouve pas IDPS wana oyo bomonaki les soi-disant ba individu ezalaki Félix Chilombo na Mavungu Bruno Poati bango ba kosi batukeno il y a dialogue tendu de la main de Kabila les loyo bango kaka baboyi ba ke ko embrasser monsieur Martin Kobler akoloba keno nous voulons le dialogue prôné par l'accord cadre d'Addis Abeba il y a le 24 février 2013 yangote oh ya M. Kabila yangote donc bato bamoni sinon te peuple congolais a lapidé bango IDPS yango moko ko bengana ba baluki na lombango nyonso ke non nous disons non au dialogue papa o ezali kambo ya mboka to salaka nango masanote lelo ba komi élection na élection ba milengelité sikoyo ba kozwa ba candidat IDPS ba membre IDPS ba koma ba candidat na provincial ndenge nini
Donc, au confirmer que non, vous posez candidature. Tout n'a pas tout. Mais papa, soyons quand même clairs. Eh bon. Aux alliés, on continue en question. Yo, au confirmer biso que aux membres de l'IDPS. Très voilà, puis tous en a document. Eux, l'accès biso que yo balongolo na IDPS, aux en a IDPS. Je crois bien que aux alliés Koloba, ils ont engagé parti directement ou indirectement, ils ont engagé parti. Donc c'est un peu ça. Eux, na sepeli que le quoi na source. Tu as tous les informations d'une manière ramassée, mais tu as tous vraiment la source. Na sepeli pour naza vraiment la source, yo na source ou éclaircir nga ceux qui certainement vous posez la candidature ou vous posez quitter. Ceux qui sont dans le groupe de gens qui va poser la candidature, éclaircir l'opinion bazol na biso bana. Ceux qui bokomona bandeko omona qui est membre IDPS a posé candidature. Pona nini? Pona nini? Membre IDPS, ils sont nombreux. Basa ba candidat, sikoyo indépendant. Pona nini indépendant? Bomilengelité. C'est le voie à na bokonzi zalaka élection. Jusqu'à présent, depuis 2011, Etienne Tshisekedi n'a pas été contraire aux élections. Asa na ngo contrairité. Maintenant bino bokosi ba tout tozo kende na dialogue. Dialogue ngo ekoma na veille à la consultation bolobi que non. Nous ne sommes plus pour le dialogue. Nous ne sommes mais bon, boza pour dialogue boza pour nini. Boye bisate tant que boya dialogue c'est que quelque part les années loko. Eza ya komilengela, eza ya élection provinciale. Pona ko bimisa kombo élection provinciale ekomi kilo na munoko. Ba kenda ki ko engager IDPS place ba koko ko engager yango te. Ba yebi ke dialogue oyo eza ya accord cadre te. Dialogue eza ya Mese Kabila. Nous sommes pressés. Pressé te. Aussi mona ligoro da sala akoma mune loko la ngombe. Nde loko bakende koluka. Bon bazaki ba ligoro bali ba ko mune longo. Loko la Etienne Tshisekedi. Expliquez-nous bana poto balanda no loko na bien le. Pour badage vous défendre. Awa ezali masanoté, c'est-à-dire nul n'ignore que celui qui engage IDPS ezali seul le président du parti. Son excellence M. Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire, ils ont le dialogue. Bamagoro doana bazalaki banani ngana za na posa na ona ibano bamagoro doana bazali po ngombe déjà na moins ndete za na président. Mais yé mutu monene. Bongo bamagoro. Bo consignon c'est ya ko nommer ya ko engager c'est le président du parti. Ah bongo yo na simanga medara na ko kende ke non, ngai na zo kende na ke ko signer dialogue avec quiconque que ce soit. Azate. Ce qui président sali angote, ezate. Le président a pesi aval te na likambo na bango ya dialogue wana azakuna te. Maintenant le biso tozali ko prôner, c'est-à-dire élection, il y a le lenga mibale ya kozwa pouvoir par élection ou bien par omoni na le lenga moko, c'est-à-dire voie légale na voie extra légale, c'est-à-dire na voie légale élection ezali. Na voie extra, c'est-à-dire peuple congolais a revendiqué droit na ye. Tel que musuku Yangoana. Voilà les autres peuple congolais na désordre. Mais ils ont désordre té. Na tuni mutu. Ils ont droit na bango. Ils ont droit na bango hein. Ils ont droit na bango. Ceux qui par exemple nous allez violation de la constitution, violation les lois électorales. Ceux qui peuple la lobby ndé a sali bobulu. Bana poto toluka ga précision et ça la rami tout notre tout na rapport tolinga raté vraiment tout tambo na sima maloba batu mais tous à la likolo ya maloba ya batu. Tant Moutalobi, il se peut tout marcher, l'Icola Malobana pour éviter des interprétations inutiles. Vraiment, tout ça, notre qui te l'embatté pour nous la information. Je dis un grand merci. Et pas Bandeko Batik et Ngate Bazako assisté, Ngandeko Chris Moul, Nanebi Kozana, très fort. Moi, coaching à Libande Sala, moi bien. Banderonio Sabomo Rambo, Ranope Sabino Bambote, Zain Tilulu, Nabo Sache, John Tambo et Perso Zali, vraiment, coup de chapeau. Non, Hervé Lola, you know, Bossano, you know, Balotango. Kobana na jeunesse ti na apocalypse talara yo bomoko amboka kilo anyama tolobaki okoi batikio okoi batikio bomoko amboka soza makasi tele molanda tozana to continuer émission tozana on a papa émission na nécessité donc papa tozo continuer émission olobi nini pona IDPS nzela bozo kende liboso. Merci. Nzela tozo kende liboso ezali vision. Est-ce que les visions on a projet pour vision il y a eu deux c'est les visionnaires, c'est son excellence M. Etienne Tshisekedi qui est le leader, les visionnaires et le président du parti. Papa, awa ezali kamuya mboka. UDPS patrimoine national. Mulolenge mutuwa nazali. Papa, ezaye muta kofungola biso to tambulaka. Mais tokoki ko sala makanicité toko tana na ndenge na biso to mona ke non to komiye yango te. Nde makamwe komi awa. Mais nazolo baboy.
omoni ndenge bato mosusu bakimia wa droit de réponse bandeko ya poto bakosa médard akima parlement debout victoire médard ayiba 1300 euros nazoloba bandeko ya poto bazolonda nayebi te soki nani na poto atindelaki ngai 1300 euros na compte ya oui ndeko ata nayoki yango epai na bino te na bomoko ya mboka me na Congo mikili baloba ngo médard muyibi et puis je cite le nom moto aloba ngo ezali Richard Mukendi alobi médard ayibi mbongo 1300 euros nayebi te na poto soki na natindelanga 1300 euros bandeko ya poto bango nyonso bayebi wana nayebi te na natindelanga 1300 euros bandeko ya poto bozali kolanda émission oyo ayebi ki atindela ndeko médard 1300 ba numéro na biso yango na sia bo hésiter te bobenga biso 1300 to luka e biso to zalaka boye ceux qui ozui information ko hésiter benga biso to ko luka ce pas sali refi to ebisa bino ka sala ki refi 1300 euros epe bimi na po bosuki sae bosuki sangai bandeko nazali ya kofunga mapona bino epe ya mi basuki lelo adiki pona na ba preuve so na ba preuve na ba preuve ngana lobaka pamba te epe nazali koloba lisusu na émission asalaki na bandeko ndeko auto kima siko Apollinaire Panza lobi no akota ki Mario kuna akenda na makangu na ye moko papa musala ya parti basala nango masano te ndenge ngana nazali wa très fort wana ezali art de faible au telemia wa pona kofinga batu eloko ya kolobeza te tu n'es pas membre de l'UDPS olingi ko engager UDPS non za membre de l'UDPS te ba preuve nanga yango yo yako ya ko engager UDPS ao eloko kolobeza te ako sakabino na media oh non médard asala boye médard akima boye batindelanga ba veste médard ayiba ba veste nanga oh eza pasi hein mais ndiko médard boni batpe bazotambola na Kombola est-ce que problème ezate yona bango bon to que non extra politique hein problème ezate yona bato na popa comment la bakisation tina makamba bilamba yo kimna bilamba mbongo ça se comprend peut-être dans mbongo il fallait faire fonctionner parti mais bilamba vous avez un problème na batuté on a ce que na extra politique yo si o mona IDPS azana magasin moko na libanda IDPS azali na ba donateur moko kotindela ba membre IDPS bilamba aussi boyoka yango IDPS azana magasin ateka bilamba ezali que non ce que yeba bandi kotindela bato ou bien eloko batindela kinga yeza ya IDPS biso to tindeli médard na magasin ya IDPS ndeko songolo atindeli médard na compte ya IDPS bilamba pona IDPS tala art ya ba faible arme ya faible ce sont des injures yangonde na lobila pour lelo na bisi yo o na lingi na loba wa je pense il n'est pas membre de l'UDPS balingi bakangaye qui muto ya uti ko kimasiko nani tanga komona eti obinga Apollinaire Panzo wat ngana tangi yawa le suspendu l'exclu pardon l'exclu du parti Apollinaire Panzo Apollinaire ko ya ko kosa médard boye ngana ye ngaye na ye ya kimi pona nini parce que bande ko nyonso libanda babando zela lelo droit de réponse et puis andimi que c'est la vraie décision du chef na miso na bino la vraie décision du chef tala ko sala ka aventure te ndeko omoni UDPS za patrimoine national UDPS za eloko ko sala nango te omoni ngai na koloba fonctionnement du parti eza na ba organe lo lenge ezali ko tambola nango na ko sala na UDPS te eza bongo te lelo koloba ba biloko moko impossible non akosi batu bozo ka parlement de Beau Victoire parlement de Beau Victoire basala nango masano te nazala ki élu et pena lelo nazali ko assumer ndeko médard na précision nazala ki élu talobi ki mtatia ki yo ndeko panzo d'abord pona ko prouver pona ko yango akimi pamba te alobi ke pardon aux en parole yé alobaki ke juste président anomaka ba président ya Funa à part ba président Funa o etikali wana composition wana yende mutu atiaki yo organe informel n'a rien à voir avec son fonctionnement vis-à-vis des organes formels du parti, c'est-à-dire nazali koloba likambonga na yibi parce que na omeli président parlement debout oui na bandi mingi na parlement na wana na ba organe aye na fédération simanangai bon nene maman comme chef ne sait pas notre travail bien te nandi makamba ko moloba nazolo baboy na loba obiso ki na panzi makambongo na panza makambongo yokanga na ibisa yo nazalaki bola nanga malamu eza ko finga te ko nazalaki oui nazalaki OPA elingi ko loboye chargé de l'organisation politique administrative ngai tout
toutes les lettres administratives, toute organisation administrative, politique, ce que je dis, ça c'est le texte du parti. Et politique administrative, c'est la transparence au sein de l'UDPS. L'UDPS prône la transparence. L'UDPS prône la démocratie. Voire même des nominations, un exclu nomme des membres des organes de base de l'UDPS, en commençant par la fédération. Je ne pouvais pas m'associer dans des bêtises. Il fallait tous en droit de réponse parce que ceux qui n'ont pas il y a UDPS qui ont été donc on a lobby le baka médard pour nani lobby bon na sima lokola zate moyena lo bango zate soka ndima kia mimaka molinge bimawa ya liboso yango munduki ya liboso na yiki nango kokosa munduki ya liboso yango ngai na yepo na kosala scénario te ngai na kofinga mutu te na kopesa précision ya likambo ezali et que parce que tu es un faible, même pas un faible, un exclu du parti, tu es autant membre de l'IDPS. Tu engages l'IDPS en qualité de qui? To s'appelle ming vraiment de comédia to zali koko ya chiste na fin na biso ya mboete to zong silo maloba vraiment qui nous clôturer pour notre aussi sa première émission et zala que émission il fallait pas ils biso bena minute belé parce que zala que émission moko il y a trois des réponses aux qui réservées dans des comédia bolanda qui émission baloba qui concernant monsieur Meda donc trois années zala qui vraiment réservé pour naé à ko répondre parce que baro refinga ya ka boité baro ka ko condamner boité tant qu'ils ont envie à zoloba donc il faut à se défendre Ndegomeda tout comme qui vraiment na suka tout comme presque na suka n'ébiter aux ans loko bakisaba na poto bazolanda yo moi message mon pour na bande kwa diaspora non c'est na bande kwa diaspora mais bande ko pe bazana kati Afrique awa précisément pe na Congo bazolanda be mission yo bazoyo kayo. Merci nazali ko lobana bande ko na biso o bayibi bango nyonso ke mokolo moko te mesa ya ba peuple congolais na dialogue kanambe na ba congolais e kozala kate kanambe aza seigneur de guerre e kozala te soki toke na nzela malamu ya bokonzi ezali maponami babiloko wana ya scénario ya baventure wana yo toke dialogue lelo toyebina nazo bengango po glissement et salama poke azwa lisusu mbele ya kokende na manda ya misato or ke ko salama te vrai congolais akolobake wana ezali scénario wana za kuna na katite alors wana toza na katite bandeko totika na bomoko ndenge tozali ya bomoko ya mboka esengeli ndenge tozali tolobaka solo pona mboka na biso totali direction ya kokende nango poke mibu ekoya mais c'est kanambe atika Congo démocratique Congo bana mboka to kambango mais impérium c'est un droit impérium ezali peuple congolais na c'est un droit parce que peuple congolais mutapesa qui son excellence c'est que dit pouvoir il y a légitimité. Merci bandeko boyo qui vraiment ndeko medar na boké binyoso wasil koloba eloko mabezate je crois bien eloko mabezate ceux qui yo au talibiso au monelo kamabe kofinga te zo courage benga biso tuna biso mutuna s'il faut to lukande komeda to lukaye to rotuna obligation na bino eza vraiment ba devoir na biso to ça obligé ya répondre na exigence na bino vraiment to lobi et grand merci pour na bino so so vraiment chance pétant ya Rolanda biso et je dis encore un grand merci pas ya Yemoko notre boss Patrick Momo Digital les Camoroka moi boss a pesi biso 3 mois le bil photo ba la biso so bato mo mboka qui on a devoir hein mon compte a pesi biso 3 mois bien lingsu ba célibataire te na site na biso nyos il photo ba la bazana moi c'était Luka moi sina bomo mboka ngakundi na bono bana déjà ba devoir na pour na sa quitter na charge wana Yemoko le bien aux charge ala 3 mois ya pamba Luka moi si baba lelo na bomo mboka indi mabe kilo et continue à bomoko mboka. En tout cas un grand merci na musalo zali ko sala Patrick Momo Digital. Merci mingi na famille nonyo so pay bazali. Na bo sanité Jerry Katalai. Moi na popia mokolo. Pa oza vraiment ba motene belé na motema oya yo o lingaka mingi moko. Moi si moko o lingaka vraiment ketia momo na peso ba mote belé. Je dis encore un grand merci pa ya Aigle Michel place ozali na ebi ke ozolanda biso na peso ba mote belé. Na se plara pour parce que yo telemela oyebaka na lobi sous merci mingi pa ya tata Lopango merci vraiment tata Lopango na bossa note nebi que moi ba soutien zali et ça la peine biso pe bien donc continuer car ça la moi bien tata Lopango ya prince mondial na peso bambo tebele na bossa ni pété joie ondombe les bibliothèques internationales d'Angola
place aux alliés c'est la raba pris en charge et révélo la ninga bazana pour ça akenda ta Angola nzela lufu akobona ta nzela lufu ndenge zalara ceux qui moi appellent moi prise en charge to ko tata Angola to sala ta moi élément on a compte bomora mboka ne révélo là et ça la biso bien crispé à Leli et ça la biso moi bien équipe bomora mboka en Angola donc toujours c'est la biloko je dis encore un grand merci par maman Nico la carte Suisse maison la grâce décoration Tokos donc bah merci mingi pa na bino so bozo ki chance sur la biso Jibeka vraiment bomoko mboka Belgique na bosa ibinoté bah merci na bino nyonso ma sœur ma grande sœur Marie Lucie qui la na carte allemande na bosa nyoté mutumoko na tanga rete melelo no tanga e bébé ba Belva Medina et Sidé un gros bisou ma nièce alinga noro na mingi on a PC bis mingi po na linga ke mingi vraiment na PC merci mingi na bande kono so bomoko mboka pe équipe nyonso toujours travailler na ba on a carte kini vraiment to kutani prochainement ba pesinga tiko bora mabanga palola est-ce que no tanga bonozo finga bat nazo finga te merci na bino subotikali. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site zakaka moko. Kombo na mpe bomokoyamboka.com.